Bote na balandi nyonso ya tokomi wapi ezalaka esengo ya koya deva bino po bino nde ba patron bino nde bato bojujaka musala epenge Fofana attaque ya journaliste engagé. Nous sommes obligés à coloquer formation mais lelo tokosolola nini tokolobela nini aussi le temps par-ci par-là bozobenga affaire modéro affaire d'excellence honoraire modéro ezandenge nini lobby ezalaki makambo ya hommage Yasuka Tolokum Yasuka na Sheribert Okende oyo pe boyebi na senga ki na bana nyonso ya Sankuru bana nyonso ya Manyema ke boya pongonga ya kokunda tongonga ya kosangana ekoki ata kolobi bamzusu bayi kolakisa esika na bango ya kolakisa bato kilokumu na bango to kombo na bango pe na lingi pe na ko développer kaka awa matanga ezalaki mutu na mutu alati elamba aye uniquement aye bitango Sheribert Okende azalaki na bomboi nini osala vers ye to nini ye asala vers yo nde tango sangwe ye ke bazo kunda ye ndo lati bilamba to sokoli mai apo lati bilamba mais comme si biso ya komona entrée à Moïse Katumbi Mazata pono a telemi, bato ansinet ake ko se soulager, to ake petit besoin et kenda mutu. Nde tozo tuna, ayaki e pa ebembe, to ayelaki ne Moïse Katumbi. Pe eloko nini matata pono na Moïse Katumbi bawela. Awa pe bokoyeba invité na ngai, eza mona mboka moko o aza cordon o aza ancien. O aza sage ya UDPS, o aza coordonnateur na Mai-Ndombe. Parce que UDPS, boyebi ke, tous na 145 territoires, tous pe na ba province, na ba territoire na biso. Mais, mon mboka isusi, aza yi candidat, na évité, na benga ye candidat malheureux, na benga ye candidat élu, na benga ye député honoraire, mais le la télévision eza radio te. Yemoko azawana pe isusu asalaka nde politique asalaka mafia te atekaka nguba te mais lokola asalaka politique ako expliquer biso azaka isusu yonga na yebaka to a changer adresse nini oyo etindaki ye a postuler mazwi te ou bien azwaki babotoli siège to nde baza koloba ke isusu a été élu mais à qui siège. Mon amboka, mbote. Mbote mopangisango Fofana, compagnon de l'élite na ngai. A éviter nabenga yo honorable, nabenga yo combattant, nabenga yo cordon, nabenga yo excellence, mais le kola yo moko ozawana, d'abord première étape, isa présentation. Moto aza liboso ya tokomi wapi, aza nani. Moto aza na plateau ya tokomi wapi, aza nani. Présentation d'abord. Mbote na bayimboka mbote na bakongomani nyonso mbote na bana ya Mai-Ndombe province d'origine na ngai naza Patrick Isusu Bajou cordon ya force du progrès ya IDPS Mai-Ndombe cadre ya ligue des jeunes ya IDPS en grosso modo na koloba bongo et puis nazali initiateur ya dynamique des jeunes sécuritaires avertis auto bengami na Asbel DJTA en cycle voilà d'entrée de jeu on a eu kolo. Présence na on a tokomi wapi ile on est touché parce que la chaîne est belé hein ile ko nini memi yo kolongwa Mai-Ndombe ko ya ko se retrouver a en tout cas naza trop fier ya komona tokomi po na ibaka nos positions na tokomi pe comme lelo ya évolution longona na mwana mboka Eliezer longona na mwana mboka Fofana on a offlaté te vous évoluer toujours la sincérité na yo bana na yeba yo zo changer to ke ninga na sem to une émission naza combattant to bank sangala te tous les coups sont permis. Lelo, comme on a issu suis candidat, moi je me rappelle les jours où on a annoncé Bisso, tout ça qui n'a rien à Bisso à Bassage, mais tout le monde que oui, issu sur la zone de soutenir. Nini Oyo ou échoué une élection. Aujourd'hui soutien à Ogissa Kabouyate, aujourd'hui soutien à IDPST, tout si les terrains bah ébiondété. Merci pour nous montrer de repas et ça on Fofana.
omoni politique eza na conviction ya moto kozala Tshisekedi c'est to banda croire na lit moko boy malheureusement oyo ezokoma ekomi yo oza moto parti biko za mopanzi sango oyebi condition ni bakanda ya IDPS bakendelaki campagne on n'avait pas de moyens oyo bitaki na parti tokina ba propre moyens na moyen musu diplomatique parti au pouvoir pas bakulutu ouais tokema ponami to sali campagne to tamboli parce pas tout au tambolo on a été voté mais ils ont engagé nous déplorer maguito comportement mabe ya bandeko ya seni et puis comportement mabe ya balié o ya biso et IDPS ce que les autres doivent souffrir les lots parce que tous autres ça ba lié na bato ba utaki fait cesser trop confiance au pesa bana ya na confiance nous avons bâti sérieusement campagne atanga lelo na suite au benga candidat au tenga la manière tout depuis Maindo me bana province na d'origine province ya Maindo me zala en opposition et tika là vous jamais na pouvoir mais grâce à Félix Tshisekedi par rapport à la vision naé province ya Maindo me quoi naé ndo moni première province où est voté Fachi Béton dans la République démocratique du Congo comme on a Maindombe ils ont voté le chef de l'État à 97%. Par raison que papa Tshisekedi a na caché na Beli mon à Osho à l'époque. Par raison là na Yombe à l'époque na action chef de l'État ça na volonté politique oiseau manifester mais c'est là en sorte que mon konzamboka abima ba nous ba tende ba PC confiance na ba sakata ba tomba ba bulia ba sengele ba pesi mon konzamboka confiance mais na 97%. Ngalo na rosa la candidat malheureux entre guillemets nous sommes c'est important il y a ngana yo Fachi Béton à nini aleka on est premier objectif autre qui campagne combattre campagne il y avait individuel puis combattre campagne il y a moi en moka Félix Antoine Tshisekedi Chulombo azali compagnon de l'élite ngana yo et puis aza guide il y a RDC président de la République mais quant à moi donc na ba koka jambe ebelé na okamu isayo oye ba candidature na élection nationale on a kendaki j'ai parti campagne combo ici sur aucun territoire on te dira que ce gars là est exceptionnel. Mais comment Seni a tangi comme na ote? Seni na Maindombe azala ki pena ba candidat na ya na rolo ba bongo. Bon? Ouais. Parce que les gens na Maindombe azala pour na ngate ça inadmissible. Na territoire na biso akutu il y avait personne ou azaki plus de 5000 voix. Mais to comme une publication parce que on a 10 000 voix. O azan negoya, o aza recommandé, o aza boyna boy tout ça. O ileki na même petit niveau comme on a cour constitutionnel. Mais na bina za combattant na bunda parti binga ngombe ye binga na ko bunda te to botama ba député te to ko ba député te to tirer déjà ba conséquences bien so ba tenga na butsa qui dem mabena malamu très prochainement to ko renverser vapeur mais toujours de pleurer parti azo abandonné un moro ma propre banana na ndeni ni yemu toza jeune garçon boye un membre il y a des personnes nationales ici na lobi bon le ko na za prince na comprendre ça pour ba chef coutumier ba coptaka ba chef coutumier za presse parce que na aussi na za presse na za porter chapeau oyo pamba te comme nanga il suit Bajou Patrick Bajou mon joue pas ba sakata ila kisaka mon konzi Bajou ouais na mandat ya famille na ngai na zana arbre na biso ya famille et que na oui ko za mandaté par la famille le quoi tout ezaki côté la territoire ya Koutu ba copter chef coutumier comme député provincial famille et député nga na déposé une candidature to kei maintenant c'est l'équipe malam mais en dernière minute appui exact parce que ba manœuvre na mayuya mutayi DPS akwe lisusu mais apparemment ba konza parti na so ba vraiment na regarder na province ya Maindombe pour preuve 5 ans l'équipe oyo na Maindombe mais so qui na tous les cabinets ministériels au mona ba Maindombe OK na présidence Bazate. Ozongi na gouvernement à l'époque de la Kouloud na biso maman boya tenda dara ministre. Ouais, bien. Banda kenda. Ayoka na rasute. Ministère ekei bon. Wana makambo na ye azo sala ite candidat na Maindombe me pa koyaki. Azute. Toi kutazwa kiti. Ah. Wana za makambo o elekaki mais azali candidat. Donc je dis Maindombe ils ont bien invité par l'autorité. C'est du Maindombe ne se retrouve pas dans l'IDPS. Mais ils ont voté, ils ont ça la visibilité à parti. Mais ils n'ont pas dans Maindombe. Oh, ils ont sorti à l'IDPS, ils ont parti, ils ont 5 tous les tribus. Mais Maindombe, ils ont oublié. Ils ont oublié le drapeau.
ba drapeau ka radio le belé tout ça bunda ayo biga système à toro lembaté le position tout ça bunda mais tout ça c'est retouché il est pas si viva parti béton donc na ebisio nenge gol balo ba afficher gol ba zo lele na mai no me zo souffrir ba zo finga nga balobi yo za na mo ko zamboka za na ba ko za parti ba photo na rebelle nomination exacte aucune députation aux UT ba comme chef aux UT na ba cabinet na ministère na mandataire aux ala diplomatie ga rebelle finalement aux ala est-ce que ça ça vous avez na vous avez des pes na seki maintenant pas on na ba ko mai ndombe comme on a ngane licho. Est-ce que vous comprenez le souci à des électeurs nayo? Il y a comment là que bango ba tikali kuna bazo représenter ba territoire, ba secteur, mais ba tant on a une photo na Gilles Alingeti. Ba bi que oui, moi bi soit évoluer. On a la photo na président de la République. Que tout monde a ba koko na biso kala photo na Sekula. Photo na Kasavubu. Yo ce que bazo mona elingi na bango jeune garçon, photo de ba bazo mona ba image na président de la République. Na ba notable ma ndombe bazo mona yo na aucune élection aux UT ba yeko tini ko suna na provincial OK ba lomolio yo mo zo réfléchir. Bon, on a tiré comme conclusion ça même personne n'a raté individu Patrick ici Bajou mais base de la biso ata ancien moko na IDPS na trois fédérations ma ndombe na gouvernement soya ada la ministre ba poste c'est belé ba mandataire ba dimza pas kanisa ba oba bunda tela na personne d'accès à modéron simba o est-ce les délits de pes banane ba filier et ça va partir ba voilà yo c'est pour na cabinet on est à CG na cabinet informateur est-ce que ba personne ressources ba zanga ki na IDPS ba waza l'autre ai d'abord comme place en ndini ata ko na cellule te ata ko na parlement débuté ata ko quand même ata na ba sage te adako le bana ba résumé parlement na ba sénateur azati mais ayeko se retrouver pembeni ya secrétaire général ndengeni bon oyebi tantôt ezalaka na makamsu na kota to na réalité politique ezalaka et moi ba consultera ba expert ya expert ya on a do ba ezali ba na jeunesse mitinate papa na yem ezalaka ministre ya de un coup de port à FCC ministre provincial la na génération. Mais il se trouve comment na pembeni Augustin Kabuya. Et là vous avez mabiso na parti ezala biso mo ko lo parti. Mutaye na mo boy petit na ngai boy na butana mokosi boy yo salini okumbie. Et okumbie okomo benga yo community ya mati. On a lancé message na ba combattant nyonso. So yi comme ma place yeba nous peut place okuma mutu. Même mutu yo yebi. Oyo e otokele porte. Aya mbayo avec amour. Ato ko zelo côté mais au moins considération. Wana eza eloko nazo sala ba panga te na yo pesa ba ben là je monté là ministre aime beaucoup la salade non par contre traité dans degré tout mais il sait respecter les combats ça fait trop mal et ça faute na biso moko parce que Modéron n'est pas de l'IDPS il n'a jamais milité ou combattu pour l'IDPS et ça là na mouvement il y a parti de côté na circuit yo quand c'est avant de quel locayo à côté de ndaba sala na lokara norote c'est que soit tio moto même qui est pas Augustin Kabuya na marambo zo yo kizo tambola o na yo na ye ba wocha bino wapi tous a traité les mêmes les oiseaux de même climat. J'ai lancé un message pas par combattant. Botika, il me même mutu oyo yebi na lit. Au ceux combattants c'est discipliné lobby. Ceux qui n'aient mutu na même pas autorité, mambo na royauté. Ceux qui n'aient mutu na peut se numéro autorité, mambo na royauté. Et pas diplomatie on a boy tout ça faut vraiment tout arrêter on biso non ils ont concerné biso tout. Mais na émission de konangai mandat au tozo kende ça deuxième mandat to wol ba mandat soukate parce que objectif il y a parti politique ça à conserver le pouvoir le plus longtemps possible aux Hollandais mandat aussi là madame suspect mutu suspect il y a kaka ya parti à rosa nini à rosa la principe il y a continuité il y a l'état zasi ouais ba combattre pas à la soudée la condition ils ont kende ebi président Félix Tshisekedi bien c'est un bon diplomate ko katete ki azola là ou azolo ye mo ba lingi matura génélique ouais celui pas préparer mutu ngana to roye baté c'est un fait politicien na okota ce qu'on a besoin de on eleki mambo ya Maindombe basali babinga ngoni subdivision ya ba province et le mois 12 et comme à 26 on a nommé ça ba commissaire spécial babandi yango mutabanaki ki commissaire spécial comme on a Kulutu Gentini Ngobila actuel gouverneur ya Kinshasa et donc il y a ba élection ya ba gouverneur Kulutu Gentini Ngobila abimi gouverneur et de yo pouvoir IDPS ba ko tchali sous gouverneur mutu ya FCC mais na cadre ya
union sacrée. D'ailleurs, une question de la deuxième élection, un gouverneur pour la Koyaki, il y a maman Rita Bola, gouverneur. Jusque là, et ça, tu as fait ceci, n'a fait ceci. IDPS, et tu as la chance de rediriger province le rôle là, ma indombe. Dans la zone ça cri d'alarme auprès du chef de l'État, Fatih Béton, auprès du secrétaire général Augustin Kaboul de la partie. Tout le président de la République comment gouverneur a un rôle naïe. Secrétaire général à parti, Bouzon mérite pas qu'on nomme bateau pour dire que ça va. Secrétaire général a désigné. Oui. Décision politique où tu n'as pas mon conseil parce que yende aza mon conseil il y a comment mon bimo et puis gouverneur aza représentant naïe au talibé boino moi il ne me donne la conflit à mon bono. Au monde ils ont la frontière à Brazzaville tu es pas complicité au Brazzaville pas au sana mais bon que le tient par exemple allié ou mouvement tu éviter gouverneur avec aussi au fils maison à travailler avec beaucoup de sincérité. Oui, ça n'a que gouverneur à main de Mbassa et le côté. Il est bon, n'a pas jugé été mais bilan est largement négatif. Yo soko lobby boy c'est que oui zalikam parce que yo za mutu amayi ndombe moto sengeli olobela biso bolamu na ye makamu na ye eza gouverneur so depuis tabola ye elo comment ezate non eza pourtant yo za maloba ke no PPRD so ta kabila loba na bato a PPRD ke bato ba kende élection ti bato ba yo kela ye bakenda ti tout le monde ba ye vers bino eza bato baza pas na bino soki na lobité ça rare ba jeune yama indeme wa rose courage à relever ton on croit en nous on croit en l'exécutisme na biso Rita Bola gouverneur je crois le deuxième année je ne sais pas tout à la télévision nous avons journaliste Nino Moni et ça la mine en province yama indombe ya sika vice gouverneur Jacques Mumbaka za vice na ye 6 mois ya vice gouverneur Jacques wana na deuxième ya maman Rita Bola 6 mois gouverneur wana qui malgré ba mamba reproché qui ya ba non azo qui wana ba lokame ba nini mais pour notre travail en tout cas moi je félicite le vice gouverneur Jacques Mumbaka oui ça Rita Bola ça est le côté ça est le côté pour azo ba moyen muké il a fait des fonctionnements mais il a construit ba bureau d'assemblée il a construit la course Rita Bola a eu 5 millions il y a crédit carbone 5 millions no ba motango boyaka na ngope ndaka boy grâce à professeur Jean-Robert Wangoy. 5 millions. 5 millions de dollars, je pèse mes mots. Il y a taxe, il y a crédit carbone. Crédit carbone, c'est ma conservation, la nature, vie, le réchauffement climatique n'est commis. Avec 5 millions, il fallait que on avance là, ça va me belé. Parce que nous ça la zéla. Bon, cap on a ba mota penga. Na ma indombe wana na chef, il y a pas que ça la boulevard mo wana inachevé, est-ce qu'elle aussi la té. Aménager la ndako ya gouverneur ya kala na 5 millions on a rien quand même abongisi quand même ndako ya gouverneur et du concret to c'est na chef na notable na biso la ligne était au frappé partout na Congo mais pas na yemoko la charité bien ordonnée commence par soi-même to ligne ba tourisme était il y a inspecteur ya IGF bon parce que ba touriste était mais to ligne vraiment tout mon implication dans personnel ba éclairer biso ba éclaircir biso 5 millions on a bana balobeza na Beseko 5 millions e uta wapi e uta likolo e ya ndenge nini po boya pe ko yeba ke 5 millions côté crédit carbone les anines au monde des réchauffement climatique et comme na moki bazo landa yo ouais et ka ko wana entreprise wana ezolo na banzete bazita bakasa babilo rebele belo wana pour que bato bakenda babilanga ba osa ba makala po kuna cop na mai ndo melas ko makala o makala les détruire environnement bango ba faut katanzete faut retumba on va foutre dans la communauté wana pour balo na banzete na tirer ça toujours bien protéger vu que dans la forêt équatoriale tinenge na Goma ouais tinenge za Goma moko aussi administrateur gérant na Roger Robert Wangoy na musala wana bazana ba clause basana na gouvernement provincial ba foutre peut-être 5 millions peut-être 3 millions par an ou par mensuellement là je me réserve parce que na za dedans mais on peut aussi chiffre parce que na ebi mambo côté na province na qui chargé de mission gouverneur ya kala football na ebi mambo ndenge ni lega na province 5 millions na esali eloko te na mois ya 7e mois oyo ba ni ba pesa 7 millions sous juste lobby 7 millions na ekota na gouvernement ya Rita Bola te to roselati mais yende gouverneur mapona mi aza yende gouverneur aza AI na zo na sembela msu na bata seni na époque na Yumbi des autres alaki na massacre to organiser l'élection gouverneur Bimaka
ce que pour na kwa mutu kaka député moko azate ba reporter l'élection il y a une meno en aseni ya likambo ouais donc to sengi na bato aseni na mokonza mboka batela biso likambo ya élection na province ya Mai Ndombe comment mais atteint nous avons 19 sièges actuellement parce que c'est là qui 21 comment voulez-vous pour territoire moko parce que na siège moko ya député provincial parce que l'élection était va repousser l'élection na Masimanimba oui député bazate banila qui élection mais bazo organiser élection le gouverneur papa moi on a été sécuriste papa était mais ça la sur ma case ça j'ai fait ma part prenez-vous en charge pour faire la paix on a dit problème dans un combattant on a été sécuriste après tout ça pour pouvoir la biso mtawantimnenga azate on a le besoin c'est monde ko na ngai et ça province na ba retourner sur l'histoire neni lobby na sima lobby vous allez rappeler na mokonza moko vous allez partir au pouvoir. Qu'est-ce que vous avez légué? Vous avez légué à la province. C'est yo de la province. Et là kozo kufela nde province. Pour la province. Tata nga azamuta Mai Ndombe, maman nga azamuta Mai Ndombe. Natangi na séminaire na boko, natangi na nongi boko, l'école primaire na inongo. Na za mwana ya Mai Ndombe, muta robangi sanga azate. Est-ce que makambo ozwa tapenda ko soit na secrétaire général Augustin Kabuya? Ko expliquer les mieux informés pour le cachet de l'État à Zate. Les mieux informés pour le secrétaire général qui s'est Kabouya à Zate. Qui peut-être que qui information à la montée. À base on a le bilan non ça la belle on a comme c'est là verbalement. Mais au moins il y a des services qui vont bamboser les gars dans Indom. Merci. Badinte dans ce régime parce qu'il faut protéger anti-valeurs. Les hommes à la montée. Nous ne pas un message nous lancer la notabilité na biso ya Mai Ndombe. Mai Ndombe za wenyete. Oh, jiba nyaleka mutu, wera nyaleka, fallait leka ou aleka. Tout na posa ya unité, on a intérêt moko comme to bengi province na biso ya Mai Ndombe. Élection gouverneur ezali. Ne sena bouja ki ambo se ba combattant, to ebine interroquer nango. Faut pas ça l'examen na délai constitutionnel, ni élection na délai constitutionnel. Kulutu Abdo Etina ya Posem Kulutu et même en ya Sénat Kulutu Chantini Mobila ya ACP notabilité nyonso pour fanda esika moko bosola pour pesa biso candidat gouverneur et le monde a fédéraux les trois fédérations ya Mai Ndombe pour pesa biso vice pour pesa biso président de l'assemblée mutu azala les été que la course ya roela ba poste té boka bolapé gouverneur ya otangisa pe makilate boka bolapé gouvernement est à l'équilibré parce que c'est un chef de l'État parce que la bango ndam wana message on pesa na bakulutu bozo terre au sol na ba notable ya Mai Ndombe ouais malgré que alingete ya sana IGF à politique à IGF mais il a un mot à dire na province malgré administrateur géré à Era Congo ouais aussi la sorte Mai Ndombe sans Era na ebisio ingeza ka ba taxe ya makala na makala à s'impliquer de telle manière que mbongo o afuta rana et ça en sorte que etonga mboka province ya Mai Ndombe mais non pas que ce mela ba individu ba village na ba Belgique ba Bruxelles ba Paris na Kinshasa. En tout cas Mando Eleki est travaillé pour les individus. Cette fois-ci nous voulons voir vraiment un changement mbongo o yaka na province ya Mai Ndombe. Nous allons lancer un message oyo na président de la République. Mokonza mboka Fati Béton diamant, or, cuivre, ici là. Mais conservation en nature a béni raide ici là raté. Tala, Miss n'avait pas âgé Jean-Robert Aza professeur en économie. C'est un génie, c'est un don de Dieu pour la République démocratique du Congo. Projet est à l'autre côté, 5 millions, 7 millions, voire même un million de belé collègues. Mon a d'autres temps. La province, mon a béni, Mai Ndombe, mais peut-être dans le grand Équateur. Ce qui va être on a Congo Mobimba et qu'on pèse à combien dans chaque province. Et puis ma chaleur je ne crois pas que tu on a dit ça ne va pas. Ah, outil Goma mais na regretter au moins son aga Goma. Vente ya makala et que zongi. Vente ya makala. Ugenzela ba mindo mara mituka na mitu ke koto ba balinya ya makala na makala. Banzete aussi. Konzambo ka ata la station ya SNEL. Pas DG Lucene. Ce qui m'a c'était au cas de Mato et ça pour courant payer ça bien dans Kinshasa. À l'époque quand on a Kinshasa oyo te bon nombre na makala penate.
makala ekomi parce que ekoti tina balimité résidentiel ekoti na Gombe partout là to ba ko ekete na makampane ko ko mo DG Luceng ne wana ya SNEL fo a démission ba suspendaka ye bazongisi ye ke yenda aza mutu ya Banque mondiale yenda aza expert yenda aza boy ayaka na assemblée eza ya Banque mondiale avec les Américains batela à savoir et non ba titre non ba diplôme pourquoi ba imposer biso soit disant mutu na bango wana yo ça imaginer vous faites un mboka en pleine émission vous recueillez est-ce que tu vas mon et qui n'a rien à et banaka avec kozonga ta na ba entreprise publique courant et ok nous on a bien mutakanga mina sincère mutaka ko fana mboka o likolo ya nini ya courant et puis bozo tika mutu wana afandi na ye très calmement azonga na arrogance balobi yenda za mutu ya Banque mondiale on a commencé même à ko intimider ba député parce que balobi yende mais loko ya malunga amemi to monate tu te rappelles à Kisangani non maman Denise Ake ko sona ba maman oyoka mamba courant depuis maman Denise azonga tilelo est-ce que courant zongi mais ba zongi c'est lisusu pour quelle raison la sociale na c'est ça sans courant ba industrie ya nini na ba bazine ba ça sans courant il y aura pas de développement président de la République tel est la mission de Kambuya DG Yasnel pour na vraiment ko il mérite pas aux la DG entreprise one pour na maman Indomie na osuki sabo les trois fédéraux ya IDPS ana zongi na parti bon à la langage moko Tshisekedi le père paix à son âme atangisa makila bon on a pouvoir ôter le loyer bembena ya pamba etula ezoganga makila ba adresse parlementaire na ba combattre ba la permanence ezoganga bon à la langage moko motanga ba modelo motanga ba Claude Mugabo Luceng de déjà Sinel le secrétaire général ya IDPS bazo bo manini bazo bo mboka en tout cas to sengi na chef de l'état le secrétaire général pour revoir membre ya IDPS Maindombe tout le monde a atteint ministre moko pour na compte trois fédérations na compte ya IDPS ba pesa tota valeur ba pesa tota considération na Maindombe to finga mitro biso ba IDPS to finga mitro yo mona bi ali un parti au pouvoir a ne rolela pas allié to za na 19 sièges na Maindombe c'est 19 pouvoir ya provincial tout ça a des députés tika koloba boy ko tika koloba boy je crois sur 12 ou 12 on me trompé tika koloba boy 19 sièges provincial vous se trouvez à 2 moko IDPS moi mosaïque de ATDC oh token national so mutu so yeke pa banani c'est balié ah token national c'est kana zalaki sur 12 ou 10 sur la bonne sanité député moko wa yumi c'est vrai ba mani IDPS parti au pouvoir. Vous avez nini, vous avez un moyen, vous avez une stratégie, vous avez une unité, vous avez une motivation, vous avez un moyen na regardant comme si la fédération m'a inno mes amis toi ba cause parti. Là vraiment j'ai massif. Pour ce qui fédération m'a inno mes amis toi ba cause. Na autre qui n'est non n'est qui n'est non autre on doit 3 ou 4 sièges. Diriger ça le prévoir hein. Na reçu le mois passé. Ils ont un député mort à moi si. N'a autant comme ma battu de la cour à trancher, on en perd rien. Alors il 400 voix. Bah l'élection de tout le sénateur moi fois. Pas d'acquis candidat député national à IDPS. Car aux hommes les gens qui combattent là, au tel gars tout le monde qui va sacrifier belé ah. Tout c'est des trucs qui grâce na souka, mais ça fait mal. On est humilié. IDPS Maindombe dans la fédération de ça tout, et ça considéré que la province Maindombe. Ça fait trop mal. Trop, merci. Trop mal. Là, tu kangi page ya Maindombe. Moto azolo ba Maindombe azamu tetela te. Moto azolo ba Maindombe azamu songe teke ya mutu moko alomami to kanyoka moko nda eko ba mbaloma ya Maindombe te. Eza vraiment o abotami kuna o alobi ki aeki sasa na kimukolo pe à chaque fois même na biso na basien toyebaka ndeko na biso ke oui soko toucher Maindombe okutie atuni question moko malamu comment est-il possible bato ya Maindombe ba se retrouver raté tomoni ndenge Kabila a dirigé biso ndenge bato balingi Kabila ke kolinga république Etienne Tshisekedi akufi maman Martha aleki na TV5 pona kokunda Tshisekedi et bota polémique bato amela ba gaz to perdre ba caméra kapona kolongwa na Notre-Dame de Lingola pona kotokoma limité non comment est-il possible bato ba tia Kabila na mutu ba kolinga mboka kolinga Kabila kolega Kabila
lelo alobini Maïndombe et se retrouve à côté pe bateau bazo gérer Maïndombe pe perdre. Est-ce que c'est normal? Naïté où to le banina na lobby je répète que banani bazo gérer Maïndombe banda izara bato ya PPRD na PCC. parce que il est presse parti au pouvoir Mozart ba mosaïque ça au diviser va fédéraux va diviser yo za danger yo za la ministre ba tie wana après ba robete 6 mois 5 mois dans la MP ye mo ba ya zongiki aye awani ma on a permanence c'est je ba salinga donc de retourner au rond en Maïndombe mais cette fois-ci il t'a accordé à IDP à force du programme Maïndombe t'as gardé les camps mais c'est rare au moins image à Maïndombe na chaîne nationale même au moins leader moi Maïndombe c'est même chose avec Sankourou parce qu'il y a rien de bon. Je vous dis, il y a rien de bon. Quand on a ça, professeur Jean-Robert Angoua, qui a l'habitude d'aller aux États-Unis, aller dans mon pépé. Makadam est dans Maïndombe. Exact. Vous avez 5 millions. Maïndombe, mon bimbabola, Goudrote. Goudron, exact, dans chef lié, exact. Soit le chef lié, exact. Piscine un peu exact. Gouverneur Ngaba, dans ce qui est la moya. 1 km, 2 km. N'habitez pas. N'a chef d'État qui est dans Maïndombe. N'habitez pas, on va dans mon thème. Ça dit, les mêmes cas où Sankourou ont souffert. Chaque président Bayaka pour na mona Sankoura mona Makadam il faut ya wapi na Kananga aya na Mbujimai ou bien akende na Kindu ou bien akende wapi akende na Goma lobby ezalaki hommage dernier hommage ya Kulutu Sheribe Okende mais ça fait quand même mal ngai epengi Fofana attaque mona Sankourou pour avana ya kokoma Fofana epengi kombo ane uti na Sankourou lelo Sheribe Okende na moni lobby so otali image tu trouves la casquette ya PPRD o ba Emilia Sheribe kotinda ye na lac o ezala kutu susu même na avion te même ne loko moko te Sheribe Okende oyo avant comme élu oyo akufi na députation na ye alanda même ata Costa Mutamba Sheribe Okende wana bato a PPRD bazana ba fonction mona mboka Ramani Shaddai aza ministre intérieur Kotoyo Jeannette aza député national aza président de commission ya FARDC ceux qui ya armée ceux qui ani lelo Jeannette Kabila le sika moko na soldat du peuple moto azwa kombo na front. Moi je connais Martin Fayulu très bien. Lobby bato a PPRD oh même na lit si on arrive à tel bato na basu pouvoir à Miss lelo aza honorable Eli Afuna PCA non Jefrem et ben jeune no bazo ba ko humilier à Miss ma Miss a comme politique état aza moni ya Manyema aye na matanga ya grand frère na ye to le ba casquette politique aye attaque fils ya Manyema yo lobby oyandi yango ndingini en tout cas de un na koloba boye Sheribe Okende ya saba Kulutu oyo banda ko so soma posa ndambu ya ça la débat politique l'émission 4 vérités à l'époque par Roger Lumbal na RTV na ba posa kalele voilà tout dit pendant raisonnement Kulutu oyo so pesa nga envie à recomment politique même pas nani ne ko basi le long to dali ba leki to na Rolanda ba Kulutu na non position mais o eza pasi liwana epé à son âme Nzambe mo ayebi nenga pesaka et puis ndenge ya zwaka mais o eleki na matanga lobby ezalaki vraiment malamu te ndeko amisi président de la Ligue des jeunes azalaki aza PC actuellement non Jefrem c'est nous qui est ministre de transport bazaki na ba lien na bango oui na mambasala ngana yo to ebite même province peut-être ba ndaki na ndaku mamba province wana na tchonga pa peut-être ba ndaki na ndaku ba na bana mama tout ça na kada finté wana amoni ke Kulutu na kufa ki ne ko se requérir devant Tom naï où est le mal ce qui a accueilli et que bande ko na ba ke ne ko agresser PCA a mis président de la IDPS. Heureusement ba combattant baza na maturité ba na maele ba kota biloko ante. Ce qui se combattant c'est pénalité. A petit président de la Guinée matin créé ba crochas. Et nga honoré be meya ndeko Sheribe Okende. To lobi non, on les a banti valeur. Ndeko ya lingomba ensemble o bandeko ba sympathisant na ye ba yebaka politique. Au bout ça la baninga pour l'ingate ba sala bino. Admettons deuxième matin à IDPS,
mutu moko ya bango aye kotala ba aye na ko se requérir na peut-être ayi no ya moyi na biso IDPS ou camarade ou collègue aye biso to keto betier ça pas de sens mais arrivé ndeko Martin Fayulu na kamwe sur du peuple atidi na yewana wana za erreur protocolaire tes coïncidence pour ce erreur protocolaire mutaye ba olonga akosenga akino fandiska fandis Jeannette Kabila sika moko boko solo la nini ebi peut-être poza li passe ya Joseph Kabila au Martin Fayulu a démissionné dans l'Assemblée nationale pour Kabila as président lelo fandi na Kabila sika moko ebi peut-être nini basala et puis Moïse qui a tout mis fait ba so ende mona Fayulu Martin très pas fatigué Martin Fayulu pas fatigué Moïse qui a tout nous mona qui est là qui na deux poids deux mesures faut pas respecter ba leader ndenge moko quoi politique ya Fayulu ou politique ya Fayulu na Moïse qui a tout ça ne monte si tu sais à qui même na ba risque na danger ouais ça m'a bien relobate en gros bon où est l'équipe tout tirer ba connaissance tout ça ba jeune politique ka bola biso tout ça ba politique na moi na mutu ça membre famille ça ba mi tout ça to za ba bokilo o abala oyo ceux qui bo beti président Miss au gagner le côté on les a pas anti-valeur un message entre pas jeune tout dans la matière na politique ils ont malamu mingi pour na tombo le kolo na biso ko. Merci, nalingi ota la caméra, on a une tunioté, attaque politique, attaque représentation à jeunesse. Je pense que non mind de compte sur toi. En même temps aussi, même Bas Congo, même Est, même Katanga, même Kasai. Nini oiko mema lelo, pe ya komona aussi ngana uti Est. Distraction ma casse za na Kinshasa. Toti gabaje. So kenya Est miso matoye ko fungoma. Au moni papa toujours monde na auto yoka yo mosko palper penda boy différence c'est ça ma casse ça dit distraction awa alcool aussi ba église là où on prie c'est là où se trouve l'amour mais ici à Kin beaucoup de prières amour ezati veut dire distraction ça ma casse na Kinshasa mais tant on a besoin ba itando ikebwe faut ba ko fungola kasko jeunesse matoyi pe miso micro yayo yango wana caméra na yo yango wana message nini pour te za ba nomination. Merci beaucoup mais nous pensons on te remet vos chité après na kota na conclusion na mana oloba boye mutu nyonso abundela ye mokonzi ya mboka ezala bato ya IDPS na ba allié eza na kulutu na biso moko ya Mai Ndombe honorable Abdo Etina aza actuel DGA ya DGI azalaki na AAP bayokanaki te na bandeko ya AAP alongwaki aye kokoma allié ya IDPS tosengi na bandeko ya parti bayamba ye malamu na 14 députés na ye bapesa ye oyo esengeli bapesa na moto na badéputé na majorité parlementaire. Il a bâti campagne pour les chefs avec ses propres moyens. Il mérite aussi à retirer la dividende na ye. Wana monsieur na pesa ya mwana ya mibali na le secrétaire général Boye. Vous avez sous-secrétaire général Kakate, mais vous avez informateur. Vous avez communiqué dans mon Konzamboka, architecture et gouvernement. Pardon. Tala, l'Ikambi, la province, la Maïndombe, quel que soit notre mandataire, quel que soit notre gouvernement, tout le monde a représenté, Bissoba, Nanayo, il y a IDPS. Tu l'as mis trop, tu fais un mitro, la fédération, la membre de famille. Respect, ça, les sous-soutés. Moi, je suis tout le monde, comment on le coûte. Ah, ça a tout a vraiment déconsidéré la société. Quand tu as des jeunes, l'église, et ça peut se dire qu'il y a un christianisme. L'église, c'est pour une unité parmi les recommandations de Nzambe. Mais le comme pasteur, c'est problématique. Le comme évangéliste, c'est même des troubles et consorts. Tout ça, ils ont l'État. Mais ça, c'est dans la présidence de la République. Parce qu'il y a des garants, pas forcément. Arrêter les qui tournent au ministère de la Justice et à l'église. Nous avons rôle à mon canaton, à béni-moi, si membre de la famille n'ébisse, à créer l'église, sans arrêter. À créer une communauté, et quand on bon contrôle, et ça m'a la montée. Bah, nous contrôler. L'église, c'est en règle. Et ça mesure. Comment on a venu, on a dit l'église ou 7. Nambo Kanim. Bateau 10, 7, il va baffler. Éducation à moi, n'est koufi. Éducation à Bana. Zomona, ils ont vraiment la montée. Ministère de la Justice, après, il y a coupé ça arrêté. Il y a l'église, en tout cas, la direction. Et ça, là, vraiment, il y a un contrôle et il y a vraiment malam. Les gamins, il y a qui se disent qu'il y a une criminalité juvénile. Président de la République, Touro, ministre de l'Intérieur, Barotia, a un système de chef de riz.
na ba chef de quartier Ouais. parce que ba monde ba Vous avez posé à Tchini Pouloul. on va yebi pena couper sa information il y a ba mouvement tout il y a ba tamabe na ba venir et aux malamu ko kanta ba on penen ba aux ala rémunérer pour pas à la corrompi té il y a musu que il y a ba administrateur du territoire l'internet territoire 145 ba futa marati comment ba to bana ba futa marati alors Kanyari rotambola te muto ka uchena musala asali 2 ans afuta marati Alors on appelle Moussa te a démissionné à répéter. rendement nini okozela po ba ate pepe Peter Gazaki président de la République premier ministre sortant tout cas boti kilo wana table pa bato ba roya ba sembola musala na ba directeur du territoire bazali ko souffrir ndeko na ngai comme ça vous na ba catholique munta ba ngoke li batashiteli c'est très compliqué Oh mutaka ya mbisi. oh mutaka ya mbisi likola éléphant ba ate ba souffrir ko tenir compte na bango ba futama voilà ma message na ngana pesa ya suka en conclusion na koloba boye ba combattant to lingana to za bomoko ko trahir ndeko na yo te ba autorité parti bo pesa to na dash moto lubaka na kisakata au punko bento ba boko la mwana mutu te na ndako le biso azima papu arokima difficulté na biso ya on a dit au punko bento kwa so basakati laïque so bokoli mwana bato osala musala punda le biso azima papu arokima be au trahir yo osele kana parti actuellement ya mwana nous avons des intellectuels nous avons des bonnes personnes qui ont l'expérience nous avons ba Rudolf Payo moi jeune que j'aime bien na kata parti on respecter les combattants à ce soutien na batu parce que ba jeune compétent va se belé na so bonga ba dédicace pourquoi pas repasser avant et monsieur Sili ko pesa ba mon chance ba diriger pe ba citer de poste comme dit comme 2-3 mots na kisakata. Ça tu connais ami moi bango. OK Moi chwaka. Bangé boui Mindi Patrick qui suit Kaka chaîne les boules n'est pas na confiance na Fati Béton al na vision les boules province sous ne si mi projet de 145 territoires au Maindombe na tu école na tu centre de santé bientôt na tu bambo ne lolu macadamisé merci ne shaulu Nzambe abati la Congo Ndote na kisakata zani. Clambo adia abobo Clambo adia abobo. Aïe. À moi Slovaquie merci. Tu l'expliques à minute mais faut comprendre ce que moi déjà outil Boulaka Anyatima à se retrouver pour notre communauté. C'est ça aussi est partie à chaîne na biso. Différence na biso na binonde yango. Ande na tiki. Donc pardon. Il y a souvent dans conclure boy. To sengi na seni organiser l'élection na mai ndombe lora province news. Na élection ba sénateur. Ce qui est salamité na saisir hôtel de ville. Mobilisation au salamana marche wana. Banda province mai ndombe banda. Nous avons makoki à Robin ça 10 personnes. Ouais ba leadership na major wana. Ba image ezali na routine ba image na campagne, et ba image ya city na ya DGTA. Et souka na malobate. Ça malobate, na azam te malobate. Ye mo revivre. C'est ni président Kadima aussi par reproche belé dans mon élection. Pardon, organisation élection. Bah otanga ele sous terre. Ah ouais, et si lit. Et si lit. Comment d'arabe on va me na moto appelé et moi quitter. Mais pour l'élection na mai ndombe organisation élection tout le monde a motivation mon côté o eza ba pour cette élection na mai ndombe. À moins c'est la maman ya noir ou ba cop. Tout le monde a été sur 19 députés mon quoi ça était bon organiser l'élection té. Bana mon qui les banda. Même dans l'Assemblée, qui sont pour, qui sont contre battre la quorum, sur les athées, battre la nombre de députés. Merci. Ah, on est ici, mais j'ai félicité honorable Eliezer, mon akolo lopango. Moto atangi na kimukolo, azotangi sabana, yemoro azotangi sape bato mususu. Non, ba témoin pe bazalaki. Ici.